Merci na balandinyo soya tokomi wapi na lobaka toujours ce qui est zioté nde okoyeba valeur ya epenge Fofana te. Lelo nazo yambela bino moko oyo aza alanga nzembo. Lolenge tozana ba les rois de la forêt. Lolenge tozana ba papa chéri Jibe Piana, ba héritier Watanabe, ba Fali Pupa, ba Ferregola. Mwana mboka JDT Molopo et papa Popi. Nde esengeli boye bakeno ba musicien ya sika oyo pe bazali. Oyo pe baza koyekola oyo pe baza komata. Nazo yamba mwana mboka Jack Boy oyo leno ayemba. Tango tokomi wapi tozotonga oyo abiso ndako tozana batu oyo keno ngai na ye na politiki te me ngai naza wana te ba Salif Keita ba Alpha Blondy oyo lelo ba Lucky Dube oyo keno à travers banzembo na bango etelemisi ya mboka na bango. Mwana mboka Yusundu azalaki musicien mais à travers musique ya telema po na mboka na ye. Yango lelo tozana moko oyo aza représentant ya jeunesse na kati ya quartier Ngwaka lokola mwana mboka Bokechu azana poto esengeli pe moko oyo pe abima a défendre toujours quartier Ngwaka. Mais depuis carrière na ye ngai na ye ki yebiye na découvrir na tokomi wapi aza moko oyo accompagner mwana mboka Eliezer Tamboy na musala na ye ye pe aya na kwe na ye lolenge batonga ndako oyo akomema zelo aza oyo akomema brique aza oyo akomema ciment aza oyo akomema mai aza oyo akopesa pe likanisi pe aza yango tokobanda koye toyeba mutu oyo aza na plateau nanga aza nani pe eloko nini oyo asala oyo erikola biso keno aza musicien to ya sika nini asali télévision eza radio te yango na kolinga ye moko penda amilobela kombo na ye pe eloko nini etinda ye akoma koyemba to abanda kokopose banzembo to banzembo na ye esalaka nini na société to na jeunesse to na ba génération nyonso banzembo na ye esalaka nini. Mwana mboka mbote Fofana ipenge garder du temple. Merci. Comment na yo okangi suki inspiration na yo ezolakisa comme si oza joueur oza nani na lingi yo moko penda omilobela deva bato nyonso bakolanda yo lolenge toyambaka bapoliticien toyambaka bato keno bayibinga nazangi eloko nazangi ya kolia topesaka solution na bango lelo na bato nyonso bakolanda yo bakolanda nani o se présenter d'abord oza nani. Bon comme na ngai Jack Boy naza artiste rappeur chanteur en plus ngamo pe naza compositeur na koma banzembo na ngai. Eza bien oza musicien oza langa nzembo mais quand même félicitations parce que au lobby musicien nyonso asombaka mais za ba musicien basombaka mukie mais bango mo pe bakopozaka ebele lelo sadi na moni keno ozo représenter Félix Wazekwa JB Piana papa chéri les rois de la forêt Werason Fali Pupa Ferregola sadi po bato penda ba sentir keno oza penda alanga nzembo tozonga penda na tango penda ya Diego Cao ya colonisation nini yo osala o beno ezolakisa que oza musicien. Ce n'est pas dire okangi suki noza musicien, c'est pas dire kolati localité noza musicien. Nini osala penda ke o na société de rigo tiango o to rigo satika oza musicien. Bon, merci na keso tuninga. Bon, eloko o nga na sala eza justement nzembo. Nzembo na nga na beta oyo epenge Fofana za konso yebiango. Bat batalango ba yebiango titre nango eza tokomi wapi eza nzembo moko 100% politique mais na mate ya moko ya bien po banzembo keseni ya nzembo mususu okoyoka ngo papa na mama te donc okoyoka ngo te papa mama na bana ya banzembo keseni ya banzembo mususu soko oyoka ngo donc maloba mo ebima na kati kuna ezo correspond te ke ozala na batu peme do eza soni mais eza pe na banzembo mususu tango oyoka ngo eza ko éduquer mbala moko. Donc par rapport à la société, la famille politique, tout comme ça. Si exemple, on peut c'est un la salle titre on a tokomi wapi na beta on a 2019 tant on a beta on peut na les cas émission honorable Eliezer Tamboy. Bon, ba chiffre ezali non c'est là bocha on attend parti mo ya muke pour ba comprendre ba zonga lisusu. Ta osenga Amos Lubaki parce que télévision et radio té Abetanzembo 2019 pardon honorable Eliezer Ayambaye nena lobi keno mwana nkoi azankoi jamais même abota liopa
jamais pe léopard à botalion. Mwana mboka Eliezer Tamboué ayambaye po biso ato yambaka bato ya bakou de gante. Les compteurs faut pe sabiso merci. Po biso to salaka musala. Soki moto amati na komi na ba TV wana oyo ekitaka na ba petit peuple ti. Biso to yambaka nyoso. Yango na kosenga na Amos Lubaki o ayebi nzembo oyo alobi ke nzembo na ye ekotaka partout. Mateya na ye ekotaka partout. Mais Amos Lubaki la kisa bango keno eza penda ya solo eza yo. Nini oyo o ayemba o to yikoloba keno la kidu to Alpha Blondy to Saif Keita to la Katanga basi to komi wapie Kulia basi to komi wapie Misaleza te to komi wapie Pepe Kongole to komi wapie Mboka nini oye tunda bosoto Ese bachaka fulu vraiment pembeni ya makadamu Kongo Mboka nini eza kota bima Ba étranger bazo vivre lokola bakolo mboka Kongo Mboka nini oye tunda ba église Losambo butu moyi me makambo bongaka te Kongo Mboka nini babitan bazo lela crise Metala bango na bakwe ndenge bazo mela Kongo Mboka nini oyo ba néglige mbongo na bango Bapesi valenga oyo ya bapaya Kongo Mboka nini oye tunda baparti politique Motutu alingi babenye président Kongo Mboka nini oyo bapesaka pouvoir libanda Mepana bango moko badelestage Kongo Mboka nini oyo tunda ba richesse Toyokaka kaka mosala pesala makate Kongo Lelo vraimen nayoki pasi ya bakomata Bamonyo na poto baso babolyo bambata Baza na raison po makambo bomotema pasi Tosali marche me basoda babeti masasi Boye baki oyo eza mboka ya fomuki mbangu Boye bana bino me un jour bokokima mbangu Baye bani benga seko lelo bakenda wapi Kutu mboka ezalaka bien lelo tokomi wapi Lia na yo mebomisa mboka ata mukie Osoko somoni biso toza bana mikie Na propagande boyaka lokola bana mawa Soki boleki minoko koni lokola bawa Bobosani makambo oyo boprometaki peuple Bole misuni mikuwa bopesi na peuple Ndenge balobaka pasa sango esemwa pape Bobosana te sango pa koki kokoma pape Bana mike bakoma kobetache ya mbongo Olatanga klasa préféré koluka mbongo Po soki aluki te moye ali eza te Soki pe asengi moto akopesi aza te Pasa mboka eza kaka politiki te Na bapaster bazo participer na pasa mboka La plupart a bafazer soki yotuni bango okoyoka kaka na église bakanganga indoki Po babikisa ye babwaki ye na libanda Soka komi kulu na balobi mosali eza te Merci, titre nango tokomi wapi. Tokomi wapi. Yo mutoza kolanda ngai tango la nzembo oyo. Nini yo retenu. Yango tolobaka même ba musiciens congolais. Bozo mériter quoi apporter un plus dans la société. So yo pena changement to différent c'est neza ya banzembo na yo. Na banzembo mususu ya ba musiciens o ba yembaka o tellement na sima o kende liboso. Nini oyigo tesa bato keno yo za parmi bato yo keno baye na un plus. Aussi ata ba orchestre baza ebele. Pourquoi oko pona na orchestre moko okota te? Tango boyo okota na orchestre songolo pakala. Tango moko poni ozala na groupe na yo. Changement nini yo okomema na société congolaise? Bon, changement dans la société, premièrement, nous avons Fofana Ipenge, musicien aza messager à travers musique. Donc, tout est marqué banzi moment où izangatina, donc banzi moment où isa vraiment trop banalité. Musicien faut opé ça implice. Nga banzi molangai soko yo kiango, au mona vraiment isa ba conseil inakasi. Donc pona koloba ke kokende to OK c'est moko bon ngana mona ngo eza na mabete to boyite ya na mabete po ba pe ba kindamia na linga vraiment te po moi-même je suis capable nga mona ko mabanzi mona ngai donc na sala mamuna nga moko donc ça bon. Merci, c'est ça mais toujours à état de siège. Na loba na mona mboka John Connexion ata okanisa ngate menga na boka kao toujours. Pourquoi aux amoko au la fierté à République démocratique du Congo au niveau à Turquie état de siège c'est-à-dire balobi mikolo les arabes attaque au John Connexion aza au kanisangate mais na oanga les jeunes pétroliers ingénieur Samba JM binumoko bomonaki inauguration ya maison wana na niveau ya Ngiringiri moto asali epenge Fofana ala taïta de siège. Ça dit à partir d'Angleterre quoi, à sali penda griffe oyo kitoko. Bon moni keza quand même être boké senina oyo ya FARDC solution.
FARDC ne solution de mon mboka John Connection mais Epenge Fofana na lati penda état de siège bino mo bozo mona ngo penda esali penda bien mon mboka na lingi penda otala penda caméra ezana bato bazana ba bozwi bazana ba mbongo na bango bazo kanisa nini bakosala oyo bakolinga basala ba ONG basala ba ONG mais dans ce bakanisa ka comment akozwa jeune moko boya iko akadrer lobi pe akomi mutu mais yo ozana makanisi malamu leo tunana ndimaka un jour ke innocent tango aye awa na super Vodacom awa na ndimaka un jour ke innocent akosala fondation oyo akokende pe na niveau ya Goma to na Bukavu to na Beni pe kopesa bato sourire to innocent un jour akotonga ndako pe ndako esili bazwi ndako bakabeli yango mutu moto oyo aza na bakoki ya kosomba ndako te mamoni ke bakabeli ndako tala esengo moto wana akozala nango wana sozaka nini innocent azosala misiki sadi na mokili azar ezalaka te lelo oza na tala bato baza koseka yo me makoki nde eza te oza na mongongo na yo oza na makoki na yo me oza na besoin ya kokota bastudio ya malonga kotourne baclip ya malonga mpe oza na besoin ya kozala meme ata na 10 personnes bazala nsima na yo eza kolongola mpe mboka na chômage po ntango ozokompose bien bato bazokonsome produit na yo ekosala yo bien ya ozofuta ata baninga ata mwa $20 mwa $10 olie moto ayiba me ntango azomona meme ata mwa $20 na ye osala ye bien nini okoki koloba plus surtout ngai na respectaka diaspora makasi po soki otaya ti na niveau ya Angleterre okomona JM moto atindelenga polo oyo soki otali na niveau ya Allemagne okomona JFM service ozomona toke na niveau ya Angleterre toujours pasteur Félix Sombo na Angleterre ozomona soki otali Richard Pangi na Mulhouse mama Pauline na Suisse na Mulhouse nini okoki koloba na bato oyo baza kolanda yo bayeba d'abord badifficulté oyo oza nango soki lelo oyibi bakobenga yo moyibi mais oza na talent na yo oza na badifficulté wapi bon badifficulté premièrement eza na ngambu ya aide na ngambu ya lisungi bon Fofana epengelo osu na oloba na yo omoni congolais vraiment tolingi vraiment kosunga na biso te ba congolais po kotala bato bayimbaka banzemo buzoba bato bazotia bango maboko makasi nga loba ngo musique nga na salaka donc na michaka place mona ba député pour nazo pesa message na population pourtant on a fait nanda on a commis test kitoko boye mai na ngiringi pasi bokangi misu soki pétrole ezo bima kuna bokocha misu makaniseleke bele to mili lotoko mboke tona na batakuti na batokoto dame chez de si c'est comment on fait distraction si ka do beta pote inviter malade attention soda so beta matolo plus que musikana pas so batalo so bana bali atongo tana soki to sali marche komi contre biso pas seleki yango na tangisi mai ya miso so kotala va banzembo wa bongo mutu mama tango ayokage mai na ngiringi pasi ekokoma pe na mato imba moya bakonzi donc boche biso wa maboko bo sunganga vraiment o eza troisième émission na ngana leka na tokomi wapi liboso na lekara pa imo honorable Eliezer Tambwe après na yo leka susu na 2020 c'est pas Epenge Fofana nde na yo leka susu pa na Yesusu pardon bo aider ngai émission liboso bat bazwaka numéro na ngai mais nazwaka vraiment eloko nazwa vraiment eloko te wa franchement naza a bref na bino bat babenga ngai toko edo metilo boyeda ngai te naza ba difficulté ba côté belé na bet alingo tanga ba difficulté po moni bato apoto baza ba victime ya makambo ebele ba joa mutema malamu ya ko aider soki balingi basala boye musu ba décourager moto aye kishasa sombi ndako azwika ndeko ya famille etalaka lupango oyo oyo bateki lupango wana bato ya poto basala ebele esalaka esengo moto aede yo me amoni kozo évolue ozo kopana nga na koyebisa bato ebele koyoka message ya mwana mboka Eliezer Tambwe ntango alobi keno aza na besoin ya Epenge Fofana abala bato ebele babengi nga bazokondane o Fofana olingi kobala te olingi me lolenge boosepela na nga soki oyo nabali mwasi oya ko décourager musala na ngai to oya ko encourager musala na ngati ozomona boko sepela nango parce que le Epenge Fofana aza fierté so tali baninga ba jeune lokola ngai bazana ba domaine ebele musu bamela ba masanga ba osala mamobisa sala kozwa banyongo ko futa te mais ngai na défendaka toujours ba valeur comment ndenge naza boye na beta masapote nyonso nga lobaka ekendaka côté te ça dit jamais même à Botalion
est-ce que ça peut sonner kendenge naza boy na mona pe que non moi si moko o amoni ke ngai na mérité na Epenge Fofana ça sonne ta ça peut-être que ça la aventure mais ngai pe pourquoi pas un jour na ko la muka na mona mo ke les que non moi si na ngai to za ba africain zo mona mais ngai na tuni na moni moto suka bengi o boy Epenge Fofana pourquoi zo balate yo d'abord depuis au sepela na ngai au soutenir nga nani nga za bona zanga moko au soutenir ngati to tango na ko bala po nga za mena noko na bina mobali na bali fo na bota tango na ko bota 1 et comme 2 2 to comme 3 3 to comme 4 so na za nga moko soutien ezate na lobi ke mutuka pamba Richard Panga sombelinga mutuka 2 ans ngoi pour avoir $2000, $2000. Tout le monde a $2000, tout le monde a $1500. Mais soutien est raté. Mais ça va te moussousou. Par exemple, mon ara qui est sentiment, tonini, mon tao bengao aloba mabe. Ngana ko sepana mabe o lobelinga parce que ça ko encourager nga. Mon amboka Eliezer attaque parents, attaque yaya Epenge Fofana azaleki, azamwana. Azo mérité pour ayebanga na buso bate. Amona kelelo na présenter na lingi mwasi. Moi, c'est un autant akoya. Est-ce qu'on respecte Fiston beaucoup? Est-ce qu'on respecte Diema Kessela? Est-ce qu'on respecte Amos Rubaki? Toi, quoi, il va valer à JFM Service? Toi, Richard Pangi? Hein? Toi, passer Félix Soumou? Fona Pona, Fona Luka. Le quoi, bon, Monique, ngai na zo umela. Yo mtola na na poto, na France, na Allemagne. Yo pose à moi site. Na lingi pe bon manifester que non ngai pe na balite ya ko bala ngai. Po balobi ke ngai na balite na mono ndirenze tango ekwelika ngai yo mtola ndanga est-ce que yo bali olo baba difficulté na yo o esengeli ba aider yo pour même ata musicien na mona ata ba ikiche watanabe na linga kota studio na na France na Belgique boyebi o mona ata muntu akoede ayebi ki akopesa $100 ti ya ona lingi même pas nzambe lo lenge o senga kande nzamba opesa yo na lingi olo baba difficulté aux gens nango pour ba œuvre yo sala bango moko ba ko consommer yango ba ko tala ninga mosi akosala yango pe opesi numéro na yo pe otalisi bango vision na yo eza nini. Bon, merci beaucoup. Premièrement, difficulté dans ça nango eza pour na instrument ya musique pour avant composer nzembo ezala na répétition après qu'il na studio instrument tout ya musique na za nango te na kina ko defa pour na composer nzembo wana première difficulté nanga. Deuxième difficulté nanga eza que na sali album il y a 13 chansons na 13 chansons on a la bimisika 3 chansons on a côté dans studio donc 3 chansons on a pe titre moko ezabo saka ne bomoni mususu eza vérité mususu eza gishasa moto so ba bolibo retrouver audio nango boko te na chaîne YouTube na ngai Jar Boy TV bomona ba audio ya banzemo na ngiza na donc il faut na ça nango ba clip mbongo vraiment yo ça ba clip ezate par rapport au album eza banzemo ebele mais na betika na nous 3 chansons donc isa bon na sengi vraiment aide lisungi ba sunga ngai saka te répondre mbongo donc baloba mwana mayele asenga mbisite masenga balagisa ye ndenge ya kopeshe so lelo mutatine elinga guitare esaka bien so lelo mutatine elinga clavier atine instrument musique esaka bien esaka teke mbongo esaka bien donc nasengi bino aide vraiment bosunga ngai nasengi bino aide pour musique nanga évoluer donc musique nanga na yembaka bêtise te na sala banzemo nanga bien beaucoup de chaîne YouTube nanga Jar Boy TV bomone ezana ba audio bino moko boyoka ezaka ba audio ka ya pamba boyoka bo s'abonner na chaîne YouTube nanga Jar Boy TV numéro nanga eza +243 89 310 29 0D +243 89 310 29 0D non linga susu na pe sara ba moti na bato ba soutenir nga awa na partie à Kinya Fofana Epenge Amos Lubaki ingénieur fils Sal Kamale bewa badbao yede ngai moi mbonga transport ok na studio et rosanga moi 2000 francs aye apesi on apesi bino vraiment mbote donc bo continuer au soutenir nga awa masek chitu kana bosani ote mwana oyeyo ede nga vraiment sunga nga yo mobi masoto sola na yo donc merci beaucoup vraiment. Merci. Ezala boiti. Awa lelo eza tourna ye. A sepela ko tala bato na télévision,
Mais na bosani te Daniel Asomo ya. Daniel Asomo na tokomi wa petit na chaîne. Yebe sou na PC moté donc batu foma bana souci na nga fa bango wana. Merci. À ce plat la bateau na télévision ndenge babiso ta toza bana tozota lem sous bazo souhaiter moto joyeux anniversaire na télévision. O tuna ngape mukolo nini. Zoka osota oza okola nzambe pe azobongiselela. Merci na mon mboka Eliezer Tambwe o lelo aza référence, ce n'est pas dit qu'azana ba million, mais c'est là biso quand même place de se retrouver. Soko na Itaka 120 okomona Epenge Fofana. Nana ndima que un jour moto wana tilo collé akoyamba innocent. Ça dit na vie tobetaka CTT to fulaka mutu. Tango mutu aza ko avancer yo pe simba ye kende na ye et kozala témoignage. Et ceux qui va balaka ona bangulu, le musunga na kobala na ngombe. Merci.